Capage TV. Capage TV. C'est polémique, ça bien. Dans le monde, tout ça, c'est polémique. Il y a des gens qui ont polémique. Mais il y a des gens qui ont été. Mais il y a des gens qui ont famille qui ont été. Papa m'a soumé au fond de mon tazo belle. Il y a des gens qui ont été. Faire ça, c'est interdit. Faire qui est derrière toi. Et ça fait aller l'autre. Boîte noire. Boîte noire aussi. Et ça fait aller l'autre. Pourquoi on a dit bon, faire se focaliser trop dans la polémique inutile. Et donc ça là que non comme ya oyo ba bureau ya ba artiste ba bi ko solana ba journaliste ba songi moko na ebisa yo niveau ki songi biso to na ngo biso mibali tika na ki mtia mabe keto jalousie mal placé en plus et là na sala na internet on a kotika la bandela suite on a finga ba maman batu. Yo momo sa liste ma garçon 5 ma fille 5 au classé vraiment que il faut trophée ou soit qui représenter RDC Libanda ba journaliste ba na kin au salima que yo des coach au bisama liste définitive au ko beta Libanda 5 filles 5 garçons tenait ba fille déjà 5 qui va limiter ba koka te ba fille tout ba katana so na za coach ba binanga que non pour na 5 garçons mo boyo ko ma place mo boye ba beta. Nauzwa Ken na Chiwana. Ngade bana kulngoti ai. Nauzwa Ken na Chiwana. Nauzwa Frank Stemai na Che. Nazui Mike Lokamba. 3-2. Magoto Solati. ONG Avenir pour tous. Toujours na likanisi ya kosunga ba Congolais, ba Angolais ya diaspora. Oyo ba vandi na pays étranger. Ba yeli biso service ya import na export. Ozali na kolila yo, ezomi na mboka RDC, Angola, tope Congo Brazzaville. Ekoki kokoma na mboka États-Unis na facilité nyonso. Pe na mikolo mikie. Tokende na lombango na ONG Avenir pour tous. Nos adresses de Kinshasa, tozali na commune ya Lemba na rond-point super, avenue Lunguvu numéro 1. Et bongo na Angola tozwami na Ojawenda juste na Casa Dubai. Et bongo po na likambo etali kolia, okoki kosombela libota oyo ezwami na mboka RDC, Angola, biloko ya kolia nyonso o etekamaka na bamboka oyo totangi. Ndakisa lokola, saki ya fufu, carton ya soso, pe saki ya loso. Na yango ONG Avenir pour tous ekokende ko livrer biloko wana na adresse oyo kotinda ya destination ya biloko na yo. Pour plus de précision, tokende na www.easycashinternational.com. Topé na www.avenirpourtouscongo.com. Na bongo, okokuta boutique Easy Cash International, okosomba biloko nyonso o etekamaka na mboka ya Africain, kasi na mboka ya États-Unis. Na bongo, okliquer, o sélectionner, o sali commande na yo, o tie na panier, mbala moko kaka en ligne o passé na paiement. PayPal, carte Visa, pe Mastercard. Aussi lisi ko futa, ONG Avenir pour tous et ko livrer commande na yo na ba ville nyonso ya mboka États-Unis. Pona Congo Kinshasa pe Angola, livraison ezali rapide. www.avenirpourtouscongo.org. Okukuta note technique au créer compte na yo pona ko sala transfert na ba mboka lokola RDC, Angola. Après ko créer compte na yo, o se connecter, o tie ba info na yo, o tie pe ba info ya bénéficiaire. Après, au passer na paiement toujours en ligne. Pour plus d'informations, Bengana plus 1 85 98 88 45 43. Topé plus 243 90 67 11 067. Topé na plus 243 81 37 47 535. Et bongo pona ko retirer mongo na yo na Angola, okokuta biso na Ojawenda, Casa Dubai, tona Kalemba de, pe na bisika nyonso na Angola. Na Kinshasa, tozali na commune ya Lemba, avenue Lunguvu numéro 1, juste na rond-point super. Bato nyonso na Capage télévision na ba émission na nyonso bomona nde na ngengaka nde na bima kitoko nde na zala kitoko Jeanette R aye bokela ba page na nyonso bo commander ba perruque nyonso bolingi nde na za perruque mais aka lokwa plante olingi plante ezali olingi perruque ezali ye moka sala ba perruque kitoko très très professionnel à Paris mais atindaka partout aux en Afrique aux en Europe aux en Amérique Jeanette R aza partout pour la perruque na ye bolingi ba tissage ya kitoko Jeanette R azali bolingi ba perruque ya kitoko bomona couleur ya kabelo.
bomoni couleur ya kabelo kitoko makasi bomoni mpe on a défilé nango kitoko makasi Ginette R très formidable numéro eza wana simple obenka Ginette Sumbu de ma part ozwi au commandé boucle. Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolao. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko Nabino et Sengo Nabiso. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez sur Kapachi Télévision. Bienvenue à toutes les personnes qui nous soutiennent au s'abonner à Kapachi Télévision, Bozana Bonabiso, message, suggestion, commentaire, en tout cas mon mouvement, interaction. Et zo ça que Bozana Bonabiso, merci na coach René Makondele et à Vanessa Massi et maman CC. Dans une émission sans te dire merci pour nous au salle maman CC Vanessa Massi a depuis Paris en tout cas. De gros bisous à toi, Nalela fort yo mo. Merci encore une fois la présidente Trésor Baki RC Baki Sport Yomoko Eboza ya mutema lelo naza na sengo même je reste malelo ça fait tellement longtemps que nazo été donc yeka poso mère a tombo kinda ya mi bimi si to ebite biso boto aba nani je reste malelo bienvenue à Kapachi Télévision. Ouais, merci beaucoup, merci na équipe mobile Kapachi Télévision na yebo la madame la DG DG donc voilà Cynthia Kapachi major Ntamakambu donc soldat vraiment maman Ndika donc merci na ye merci aussi na yo encore une fois pour la confiance yo to ben on renouveler en autre ça renouveler donc voilà merci pour l'invitation nous sommes là ma question na yo je dois répondre kaka je reste malele ouais. C'est comme ce Bobby Watashi pour na film news. Non, Watashi eza na benga ngo patrimoine national. Wana eloko to kola nango. Watashi eloko ba RTNC to kola nango. Ba chaîne belé kanga mais Watashi kanga ti. Watashi ezala kaka ti na koma na barrage moko boy Watashi ezala kaka. Donc Watashi ko kufate film na film aussi eza palais. Film na film ba palais ka lwani na zaka pe na Kapachi Télévision. Vu que moi baisse moi ezalaki nazaki pena actif et soutien dans ma émission parce que dans ça maramo boye ndo zonga Kalibala pour na mona fi ba photo après dot on ezaki près dot et dot fait 500 balles béton rachaud et c'est nini dot fait 500 balles donc et ça là que et ça là moi ba ma bébélé en réalité pour na zonga la sumo vitesse wana ndenge pe na zalaki isusu senga ki moi ko coach l'émission belema na film pour na les alaka collaboration na biso na na moni kindara pena bien on moni on dans le internet so za na mutu no mo collaborer bien zaka na ko changer no ba de poso ndo changer ba tu ebotaka ketu elobata ba Congo ketu ntema mabe mutu no wana o mutu no azara bien mais peut-être avait un conseil pour côté vraiment plutôt parler. Non, babi c'est comme si batu ko soit na batu mumane banobi mana idéologie to na idéologie mutu na mutu azana ndenge ya conserver maram nae donc mutu na concept aibi ndenge na sala conception ba ebelema na émission na netinga biso to kenda de nga so elinga émission ba sinala mo pe na kota ba émission ba série mais au mona suka na nga fona betelo mo na ko ke na nga série mais suka fona ndika ka ebima pour to za de na makila wana san wana ken ja yo mona te ken to pese émission na pasteur suka na pasteur faut zorandika donc pour dire que akenda déjà na voix wana donc yé polémique ndé sala yi donc sans polémique film na film ya chaîne ndé sans mais batu pe ba lela ba fruit mbuma ya koswana ya batu mbuma ya kopanza na batu e bandara kuna non exemple mbuma kopanza na te sa vérité net yo lelo soki peut-être ba yobi que non ba chroniqueur na ba chroniqueuse soki to sisi be mission to kendaka biso na biso
Si on a fait un droit tout nat. Ah, Martinez, de qui malele, aélobaki, to kingani valdia le tonani. Masalanga il dort beaucoup les présidents de la presse. Nabi Gano Azami Corona Congo dans bon séjour na Kinshasa donc voilà, il dort beaucoup là depuis South Africa. Donc tant naoki que non peut-être il dort baki ceux qui n'a pas l'émission peut-être par exemple na Martinez après émission de Kenda. Faut na retourner na ebat. Martinez na baki bokenda. Bokenda ko lia Zomba, bokenda ko tala libiso caméra to bokenda wapi. Parce que yom te répondre à notre. Ce qu'on s'agiter dans le moment où c'est venu il y a problème. Il faut qu'ils maîtrisent journalistes, sont maîtrisés na invité, comprendre qu'invité na kanda, il faut qu'on maîtrise nan. Parce que doit regarder pour boire maïs, parce que boire l'essence moi tomber pele sous bien. Parce que ba tala mon actualité est bébat. Yango ça qui actualité mon bima qui magnanio à ça comme actualité. Bana pour savoir la vérité qui du mieux est-ce la richesse à la vérité to ba bande na biso mama kalunga na nde na biso Gabriel ba la vérité et ça il comme vérité ce ko agissement peut-être bande na biso basinde et ça li gano comme potopoto de ba comme na joana na nina natali na otala na obsèque mama chako ça la salité ça la propreté mutazole ka bozo bokela mutu ba jeto bozo finga mutu ya face à face ça bien té so monique non ezalaki lokuta ndende ko lobaki ah c'est ce qui ça qui a qui a retiré bambo ali bazuye ba koti suna ça essayer comment ka mutu.com voilà yango ne ça là ba tu vas ça là yango ça là polémique hein c'est polémique ça bien na monde to ça so polémique ya te we kana jibe ba so fina polémique mais ça y ndinga boete mais we kana ba jibe ko ba famille ba kabwana ba tu ba bunda ba bazoka comment ya boy oh internet c'est comme c'est qui est lire on est sérieux on a internet c'est là on en plein roté internet c'est là raté TV ya Kinshasa avec ça clair fais ça comme ta bande idéologie il y a pour les polémiques ba ça lelo ya yene ko ta fois na filmer chez bino ba filmer ba chez bato o tshaka makele na poto eso na filmer pas bino mutu pena yebo mama abi mama mwana no azaka na France comme na no jeune banda kenda tinda nini biloko ne banda kala si on sur internet c'est ça mais ça scandale ya lelo et comme pour une vitesse Android 21e siècle tout le monde ba iPhone ezo ya ba ndenge na ndenge vidéo filmer kana minute comme na Paris au filmer na minute comme na kale zaka phone mais lelo phone ya surtout comme na bastanga ba WhatsApp ba Facebook tu vois yango moni kala message banda ko za na retard au koma lelo monde évolue la technologie comment makasi yango makambo comment mbala moko na 12h na 17 na 16h et demi na sali comme na 12h10 12h15 tous une bonne information yango moni lelo et comment te polémique ezo ta polémique ça na depuis kala matière ndé to comme to bando sali lango kala donc la technologie on doit la kala technologie comme ça lelo ils est différent vitesse ya makasi lelo yango moni mutalobi likambo ba moko ba to bayoki. Merci beaucoup, Jérès Malele. Merci vraiment de continuer. Tout le monde a qui publication plainte il y a papa Massoum contre artiste Yandimo aussi. Diffamation, enjeu public, entre parenthèses. Au colo banene. Yandimo sa obelat. O ngana yebi. Yandimo sa azar na minto na yebi te so azonganda kutozaka na hôpital. Yandimo si na akina mutu moko dernièrement yebi singa so moni Yandimo si ondi mateke mutu akina libumunene wane da Yandimo. Yandimo sa konda siko tangu papa Massoum ake ofunda mutu azobela. Yalo kola bomile ya mutu ti. Il fait pour ne faire ça. Makambo yango yo, moni makambo yango photo lobaka. Tant to loba boye ekomi lobi ekomi bana wana ba internet, ba jeune wana ba twana ba internet comme non. Net na minto mutazo bela mutana pasi nando. Au lieu au soulager mutu aza en pasi yo komi so ke funde. Papa bana, papa bana ko fa sola teti papa mbako to mabele. Ko ebete a. Pesa na bato ba ebite ba. Ko fi amema papa atadwa papa mbana justice. Comprends? Papa malobanga bi muto ameminga na justice abominga ya kotala ngana ete ko sola teti na kokufa da pour dire que yana bilom so mbango na justice yanga ba internet sur même sur ba justice to mo pesa la mbote ka o pesa nyaka mbote pitele kinzela batala bon ngana ko za na nzoto makaso mingo na justice ya problème te mais ko muto oyo azana maladie azana état moko très critique état ya papa na so Yandimo Massoum aza président ya bata théâtre so il kambweza benga batu na ba bureau na yo ya bata théâtre no spona bike bona ba secrétaire ba conseiller benga ba papa na biso belopo na bike lomba za so i conseiller so vice président na ebité benga solo la soki alobaki no mabe oloba so la nelika makama ko za peka abumba pesa ki mbongo moko boye mbongo wane ko na famille ya Yandimo cité ko na mboka président le président li so to landeli yango po apa mbongo elo msuite ko kamula bongo
pour moi c'est n'andimité que ba weli moi c'est n'andimité oh ba groupe artiste ou le moi que pas oh n'andimité ce que loko peut-être bazo pondere ko za ka mbongo mais si ça m'a mbongo et ni mo ça na ta malade peut-être ça ngeba mbongo mo hôpital ba bi que non yo so ki mbongo mo na kombo na ye puis ça y est ce que ça yango na lobi te ke yango na lobi soki ça yango pour ni mo ça comme na ba propos wana et ça que et le logo moi c'est pas ça qui tout le casque côté ba mabe yango za na bandi oui c'est ça. Je reste malé aux amours internet oui à lire internet et kendele batbolo ba ki entre ba journaliste ba yo kana raté ba conflit ba jalousie et ça et à peine fort et d'accord on est kala c'est tout ça la polémique tout ça la polémique moko na internet na sur bato ba nota la ba yebi neto ndo ça la polémique mais la polémique na tout ça là tout comme na ba niveau abok na maladie pour la polémique tout ça la bando zela msusu mutu moko peut-être na kana biso akufa to na kan ki na so ala kufa soit yo batakoto ba bomi mutu kuna batakoto ba bomi mais et bilo ko na tsala ko sala maté pour dire que ton sala ba polémique mo za ka loyal toujours touché malgré ba miso ko touché na ba famille tout tout mais entre nous ezaka moi loyal muké to na za na ba respect na ba limite ya ba place net le longa na raboye bon net singa na lo bango vérité net singa bova na kenda ngote ti lelo ton affaire rigola na kota ka bovante poani na kota ka kasavu na limite o banda ofinga artiste kasavu soki naza moni kasavu banda enseignement enseignement ti okoma ba venir ba lokolama na banda diaso ya prince kasavu ti diaso gambela na komati pona nini o banda ofinga artiste parce que tu es artiste na bova pour l'instant c'est l'artiste fait rigola donc yo chrétien on n'a pas comment voir na bovante nani mpaka lingomba porte-parole la miel. Porte-parole la miel, avant la ligne. Ah, donc, par comment porte-parole la miel? Donc, tu as directeur marketing à miel. Ah, ok. Directeur marketing. Tu es battu, tu es mpandi, tu es artiste. Non, c'est ça que, je suis comprendre mal. Tant qu'on comprend le mot mal, tu es un artiste. Mais le mot aussi, c'est très important. Tu es un artiste. Il y a un artiste qui est un peu de ah bon de le prêtre yambanga ko mais le temps asali moi mouvement ba mo benga moi D4 parce que benga praise mala moko ya fiki praise wana tiena ba biso yo yo mona ngana benga ka ministère de sa émission no mo so rana ke na valdi to sa na biso émission na biso yamba nonga to sa be émission to so na biso to tala makaka ko ba ministère lo ba ko ba orgueil ba so ba orgueil balata ba bo sa ni ke biso nde to sala ka bango ponga so na bi lelo to final lelo obi bena ke no a partir lelo clip ki ngani to mise nganda ole kana capacity video ole kana wanta jita ole kana film buta ole kana na ile nya Congo ta ole kana nini te on tala mate c'est moi ba comment ko finga biso ba journaliste ya télévision olimbisa ngana linga bino petro na autre pesa ka exemple ba comment ko finga biso ba internet ah ba internet wana ba baby sikop mais vraiment ba valoriser biso c'est l'artiste après héritier pour mutabanda on valoriser sur la verambo après héritier pour valoriser sur ba journaliste internet verambo ban botika ba petro na internet ba ya quoi bango so ba zo image na 12h10 12h45 mukilemoni na bino so besoin lundi photo c'est longo ti dimanche une semaine actualité comme yakala comprendre mala moko to zoma valeur wana héritier peta masala orchestre ba internet bo ya po soki na sali mo loko moko sikoyo mukile yo bimba ngo mais lelo raison pour laquelle beaucoup m'appellent à ba parti pris hein beaucoup ma que au journaliste et artiste c'est beau au journaliste et le moment et ça lango eza et le que ça là que non akoma ya oyo ba bureau ya ba artiste ba bi ko solana ba journaliste surtout ça tu comprends bango bazalaka bazelaka net ngana ya m super héritier na biso monika pa shikutu finaye monika pa shikutu bazalaka na fali capable de na faire bango bazelaka bongo so ta bango na yo ozo bisa peut-être artiste mo ba vérité que ah prise yondo za bopina ozo okito faut ça la boy faut ça tala moni Vinton wana biso lo vanda ngai vena biso na pese mbote ya Gauthier Mascotte vanda chez Vinton na palais tu bisa ve moni ve oza grand na musique oza grand na tu na ken jour oza grand na musique va jouer on veut jusqu'au faire là-bas à comprendre donc et loko elekela ke pona nini faire afinga kai oh nzamba monanga abi pona nini abi loko elekela nga faire asa grand chanteur à Congo soka se focaliser na musique au ça la succès
ata lokola Michael Jackson mais na comprendre c'est pour à se focaliser pour tindaka bana ba finga nga po ani est-ce que atuna biso question est-ce que fallait ça la kofi mabete to kofi ça la fali mabete mais tant mukolo mote fallait vanda finga kofi soka kofinga sagement muto comprendre que fali a oloba na kofi mais ya fait repene zaki ya ba vieux jaloux ya kinanyo yo nani omona vous avez déjà obimi na cacher moko boye oyo lelo musique nous zaki boye isala bo faut le ba mo biloko na so ndolo be comique to finga te parce que album bima qu'est-ce que j'avais dit ebeta mozaze kendaka lokwa mpepe ya kaina wa bazema bien za akati ebeta suka na barumba ebeta wapi ebeta biso sto kinda yokunda mona ozanga na lunga basero kenda ba boîte te biso sko bata butu to kota ka partout toka ngo te tolo baka bien tolo so la vérité ata kuna biso to yoka ngo mwa kumba moko boye to kona nda na bakara ba mise na ye ba yoka ngo nakatsa kara mona pe mise yoki na ye mais na ndenge pena to yoka to ebi talo faire sans s'interdire hein faire ya qui est derrière toi ils a faire à l'éloté boîte noire aussi ils a faire à l'éloté pourquoi na bibongo faire à se focaliser trop na ba polémique inutile mais il ne pas laisser l'artiste dans la polémique oui il n'est pas le seul mais c'est comme si vous attaquez non tu attaquer c'est trop dire mon série moko be bimar que non to finga héritier or tondoro linaka ka wata azonga na kiwata pour héritier c'est un bon chanteur déjà asala ba rumba la wenge musique à maison mère nyoswe simba na moko te rataka alors tangu to mona artiste azomema mona ba biloko moko boye po zo sala tala to sala ba guerre moko mona to zo attaquer ba to yo baza pembe na wata po bazo mela wata ba biloko moko ngana bete maboko jou wata wanga na ba on Afrique du Sud na présence sama sana ngai do bokwala mutu pa chaka micro ai do bokwala wata lobani wana ba charge ma bolé ba charge nete to ba tuné bana wana bazo finga wera habiter wana ba charge nete ba charge le jour wana siko na component ba mon que non na bien non l'artiste a compris que musique na ezo kita par rapport à la polémique ya bana wana ezaka kala et ça bimisi disque moni tanga bimisaka miage midemo et pardonnez ni retirada na ba rumba moko na kati wana mais ka beme mte betana ba de point nini bato ba se focaliser kaka na polémique bando le sur internet bato Karine bato Wera bato Kofi bato Fali moni ba loko ndé yonokene équipe nationale bato Pentagon ba Kardashian de la presse donc bando kende bomo ah what am oh mais quand ils ont quitté oh pendant ba distraire ngate bino to bolonga na sa musique na ma cop na ngeza ndule cop na ba micro na bino te oui lelo héritier wana miage mi demo au senti que artiste mbanzembo zo beta partout ata moi 2-3 ba yo kai tala eza facilité to lo ba vérité ya facilité na Congo lelo mutu moko bo o batunya so bacha hein batu belé pe chronique o bacha que fallait numéro 1 ya musique ya Congo mais ministère moko boye fallait attirer les 18 ministère pas ministère les 18 ça yokana ya facilité ko batu tout ba c'est comme si ndeto yo ko couleur à wata non eza ko za couleur à wata te eza koloba makambo e comme au salama o batu ba omona mais nga batu bele ba yiki na ndoza na wata mona bosani ke nga ndoza negiti na yawa batu tu ba yawa uta Afrique du Sud on ya babatu musuté zara yona ken soit actualité héritier to ça ni oyambana c'est comme si batu musuté ba comme oyamba bango tonde ke ba fait jaloux oyamba e bien tango oyamba e olongwe na simano muta ya beti ndika tout ma jeune wana kutu e ko ici mir tanga ndike bongo ma licence yango mona na évitaka ba polémique na évitaka nanu osangana ba journaliste belé surtout ya basi kutu te surtout ya comme si mabe ya ba journaliste na internet c'est comme si ba garçon ba komoleka ba fille na ki songi moko na ebisa yo niveau ki songi biso to wana ngo biso mibali tika na ki mte ya mabe keto jalousie mal placé en plus yo de so bongo koma ba mituka o voyageaka osala ba mapangu so dans le côté so bundana kana mo section nga mukenza mba pesa biso siko jalousie mo zaka ya nini tika baninga be évoluer ko etufaka baninga te biloko wana eza trop na bandeko na biso ebele basalaka baanalyse biloko wana eza trop chez bango bamoni osali analyse na kingandi obengi te nabenga kingandi tosala na analyse mais nani abengenga obani
Non, la vérité, non, la vérité, moro. Il y a un belé pe ba auto ya mbaka lelo to ça ba analyse. Ba comment ba système nin. O tinde les messages. Ah père, tu fais ça une mission. Chaîne nin. O te chaîne songolo. Tinde la na lien ça là. Azui lien wana. Azongi siko pa professeur na ba analyse. Prof, tu na chaîne o des garçons. Ah, ko sala na été final. Na mona ba pasteur de Nilis. OK. Wana nisiko mutagenda ota. Tena atanga communauté mutu asala mwa yebi. Et c'est pas ça ndeni bete so na mwali so. Mutu nga asala mwa yebi. Nga passer de Nilis yebi nga bien. Natinda mutu na nga moko atindele mete asala émission ba sa émission. Nga mona benga pastor téléphone ya oyambelanga petit mo ya fo sa émission te problème te. Atingi. Parce que tant pastor na tindele pastor binanga alisi petit tindela nga lia petit tindele pe lia émission. Ba azongi sango ba professeur na ba professeur c'était chez noyo. Oh, pas ça na professeur. Ba prof na bango ti bato ba se kapara na bango ba zo pena comme privé. Ah ba privé o pena mutu na nga. Ba sat. Donc on a ngai na royate. Na royate midi pas chez vous ngai midi na nga. Oh Martinez to benga kapasha benga ngai do benga ya do sale miso ka bonne sina ke. Na kasuna tawana ta to beti 100,000 vies. Ata beti 500 ata ngana to beti 2 vies. Message ke. 2 personnes wana. Pendant ça moi que nani okuto lobaki to anine mais malele yo mo est-ce qu'on mi vandelaka o to za batu o lobby to sali be émission et tout mo er ozongaka erreur nini yo mona ko sala internet o tikala bandela ngol sute o efungwela ba porte na ba bêtise erreur na sala na internet on a ko tikala bandela sute on a finga ba maman batu. OK ouais. Qui était derrière toi non mutazala derrière ngate ezala ke muta fini maman abino parce que au PCP droit de réponse parce que droit de réponse tellement kande comme qui déjà ya on a le batang bagenda ko pesa maman na biso mi balé pona makambo ya la richesse alobaki au moins da mutu tango déjà ayoki net mère nanga personnel a souffert trop chipo nanga na kenda voyage mo bona yebika na ozonga na kuta mère moi muke na zuli banda na sunga mama babe nganga mère adaye na ya pona kutana mama te pona kutana mama na kata cercueil parce que na tala biloko wana be faire na nyoso na tanga banchiki moko boye père azo pesa mais mère azala na tongo midi poko parce que moi na moko boye oyeka mama fini mère nanga yonga pe na yaka na zongi parce que ça be erreur moko boye oyo batu musu bazongi sela ngam ofani pe na boye mutu mo bengi na téléphone linga ko mais ngo finga ka o finga mama boye sala bien ti erreur wana ndo na ko sala soutien na vie. Oh conseiller pe basa ngo lisu basa ngo bon na mona on est ici là na ngo père maman ya ko finga ba maman ici là ya soutien ko maka ba ko finga kaka nanyo asali boye mais ma charge na yo donc ba fingo yo mon internet ba fingi yo mo mto luka internet tala gansa na nga personne na mota ko fana fuidi ici là bisanga yango makam na bine bo sala famille sali nini vraiment bako tsana ba famille na kati donc bere wana na ko sa bandela on soutien ko kotsa ba famille ba ko sali famille na makambo donc ngam na pona bulo yo ngam na ndima ngo sikoyo gansa na mo za kana gansa na propre na Brésil afinga ye na niveau moko na regretaka na lela na tali na tali na bi donc pona nga ba continue ba se kopo yo na tika mo peka tena continuer tema da kombo ya yi déjà kenda kina banenge wana ikende kaka mais na ko masko na ba garder fou pour famille ko tate peut déjà fiancé officiel vraiment yo bangi no libanda te yo chéri no kaya kinto yo auti place mo kini kaka soso mboka so lira bien ça. Merci beaucoup, je reste malele. Merci beaucoup. Ok, déjà malé mais vers la fin. Sauvandi, autant ma journaliste au bosser parce que ils sur internet, ils sont des allées là été. Oh, yo mo sa liste ma garçon 5, ma fille 5. Au classé vraiment que il faut trophée ou soit qui représenter RDC Libanda. Ba journaliste ba na kin, au salima que yo des coach. Au bisama liste définitive au OK pour beta Libanda. 5 filles, 5 garçons. Tu as ma fille déjà 5 qui va limiter ba koka. Ba koka te. Ma fille tout ba katana. Koka ta ndeni. C'est comme si ba ela ka objectif. La majorité ba fille est belé oyo bande ko sala makamba internet c'est belé ba katana. Donc ba fille na limiter ba koka ta 5.
so bito chana to sangsana ba o ba TV ndeto ko C'est à TV te tobete sur la net. sur internet na minute oyo na nenga sans polémique na senga sans polémique c'est to yeba ke ba gloire leng bazalaka ba petit na so mama bolé ba Karine bazalaka pe gaste mo bazalaka banane mais lelo ba capable pe bazalaka mais na minute o capable atika lokola net yemo ko unité de mesure na nenga mabete na ndenge ya internet ça yé so hôtel moi ishokoko na nenga basi o bazo bunda ti lelo ba sala be mission ba ya bato ti lelo ebele batika na bango ba ka objectif mabala babala ba pe objectif ba voyager ba pe voyager ba pe ba ka objectif ba mutu na mutu sala objectif ayelaka so qu'est-ce qu'on a ba mibali sans polémique Sans polémique. na ba ona lingaka tina ba ona lingaka na otanga bakombo na bango oyo samu sala to mona photo ba pena so naza coach ba binanga ke no puna 5 garçons mo boyo ko mi ma place mo boye ba beta na zwa ken na chiwana Ngade bana kungoti ai. na zwa ken na chiwana na zwa Frank Stemai na che na zui Mike Lokamba 3-2 Margaret Solati Margaret Solati Oela nini na zupe Mike na chewana Boela nini ya ona lobit na zupe Mike na chewana 3-2 kali depo to zonga boela nini ngabo pela michate ngana michate te yo za nga coach ibenya yo de coach coach ba jouer na zui suna 3 déjà na coach suna bakolo ba site kaka tela ba travailler na ba chaîne ba travailler na travailler na film otangi ken donc autant mutu musute Pour la battre musu ba abosa na chaîne mais abosa pena ko leka pe abosa otanga no wana ya problème te otanga abosa mkolo chaîne abosa ko leka mko chaîne amoyo ba comme la 4 3 bala 3 Nabi Frank Ken Mike ba chaîne on peut ndé pour ka misa to ndé mtete bon masala ngai yaza azam mkolo chaîne te quand même mais abosa ka pena ko leka mkolo chaîne masala ngai nani rando ebi masala ngai nani Mathieu Bosch masala ngai Mathieu Bosch vraiment yebe na kolo chaîne azaka na kinité elenga Congo to yebe batrisi bakina na bango poto mais Mathieu Bosch soko abimi makalo ko yende kolo chaîne donc abosaka yasuka nako michate te yo coach ndelo ko beta na terrain bon pour na ngana suki wana osuki 4 wana kaka na tiga 4 5e ba pota na bango na bango ba miluka. Merci beaucoup Gérard Soleil to copie na suka mot de la fin et puis quelques salutations. Merci na yo pour temps, merci na opportunité au PC national kana page télévision. Merci na abonné tu à page télévision ne kana sa no bobeta c'était bo s'abonner aussi massivement na ma Wantashi télévision. Nous sommes toujours là pour nous informer rabino la polémique a besoin ba site longola to comment la polémique intelligente. Au final on finité. On est là tika sika. Merci na batu to balandinga, merci na Junior Kosivwando, merci na venanga Lord Keta. Na bi rolanda nga ya na parti Keta parisien. Merci na Malé Maître Joe au séjour à Kinshasa. Merci na bino, merci na Fafa de Molo Wangata, ya Luzombata na South Africa. South Africa Séguénen, il y a Luzombata, merci aussi. Infiniment na Maître Kini, les boss, les patrons lui-même, Monsieur l'acheteur. Monsieur l'acheteur, Maître Kini, la minute on a fait d'ici là il est mort. Donc à ça il vient à suivre Maître tout, batambongo tout à Kala. Après si on va bureau. Bango tout on va travailler à Kini. Donc merci Naye pour avoir ça là. Merci aussi Nao Martinez. Merci. C'est pas vraiment entretien là. Ngabe na sepeli koyamba lisusu kozana au sous plateau mon en tout cas nous sommes arrivés à la fin. Merci à toute l'équipe technique de Capage Télévision. Merci à mes sur vos acquis branchés connectés. Tout l'année prochaine on invité Jessica. Bon continuer qu'on s'abonner, qu'on aimer puis qu'on partager ma vidéo na biso. Bye et à la prochaine. Double S Prod présente la star originaire du Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays-Vie, ils seront à l'affiche au centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pusignan. Où ils promettent d'éblouir le public
et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kassongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Lodi di garçon. Capage TV. Capage TV.